siège ezotumbama ngai na petit frère na nga tovana na nzela siège à UDPS jour batumba siège ya UDPS réunion esalema na coin ya veni na biso donc naloba 3e parcelle à diagonale na biso réunion esalema na vers 22h makambo na lobo oma yango opublie omoni ndenge bango moko baséclate yeah témoin c'est mon petit frère aza na kino bele wana oyo nazoloba akoki koraso na rappele yango akoki koloba yango nyonso basangisa tous les jeunes ya mombele bafoto natindeli wana ce sont mes amis tofai na bango aveni moko oyo liboso wana gunte kombo na ye natindelako ne junior so go house kombo na ye junior ye tosali na ye judo toke na ye na balikodi protège ti kope esimbi te vraiment azalaka moto ya UDPS aza cousin akobenga général oyo ya motel fikino azalaka inspecteur okanyamaka to asaka ye nazolanda ana motel fikino oleko akobenga général oleko oncle ye kamamia na général wapi oleko oyo kanyamaki koremplace wa munene ya libungu munene abenga ye noko mais le garçon je me rappelle en 2006 tant tokende kobeta bapolisier ya oyo batielaki président Tshisekedi le père na siège autant babai le 30 juin biso nyonso tembe na nini oyo baétudia basilikaka biso na bachaleur à l'époque chaleur azalaki moto ya UDPS wana nazonga na nsima na 2006 biso policier Kabila atialaki bango na nini oyo oyo atiela eti seke na 12e rie tobuna même na basympathisant ya nani oyo ya palo wana na 2006 mais ntango sikoyo kalomba mone bavideo ya résistance ya bamaître na bajeune ya mombele nde ayaki koinfluence bango à travers chaleur ainfluence bapesela asomba même lopango na avenue Nkana kota ngaba avobima Kianza mpo ye chaleur avandaka na avenue ya nsima na Mbankana euti mombele eketi Kianza na ngaba nde chaleur ayekokwa Tarza omoni wana Tarza ana ti lelo aza garde corps awera omonaka video bagarde corps awera à l'époque na 2011 bakendaki komenace nani lopango ya combattant moko boye na bandal Tarza tel bavideo wana Tarza ele parmi soko tel bavideo arrivé ya papa Tshisekedi na 2011 na bamobulu esalema na baélection chaleur abandeki koloba komona bilongi wana na tindelo oza na koluka video wana na kotindelo yango eza na solution azalaki na sikoyo na revenir na histoire ya siège ya UDPS na 2011 baye kobenga babiso nyonso biso tellement toza UDPS toboyaki yango nayebisi bango te na kosala eloko bozolo oyo te luba kotia biso $100 à chacun eza opération moko bome bayebisa biso komba opération te to chel $100 à chacun eza mama opération yaya boya tosangana réunion esalemi à partir ya minuit bakenda kosala massacre na kati ya siège ya UDPS donc tozoloba ke video oyo ya garçon eza circulé oyo azo accusé chaleur donc ça veut dire que azoloba nayebi ye très bien nakoti lelo ngani vraiment natoyokanaka te avant na veni mombele ye garçon oyo alati soki mayaka soki nani na kingo wana komona ye Tarza bato basala kuluna oyo ekiri mbeli na mombele aza deuxième personnalité ekiri mbeli d'accord camarade na ye
à Kenda, Afrique du Sud, à Babakimisi, la famille, à Bango, quoi. Donc, ils avaient hier, à faire partie, il y a bateau, batia moto, na kati ya UDPS, na kati ya siège ya UDPS. Pas meurtre, tu es salemi na UDPS, pas brûlé, on est salemi na UDPS. Yaza, il fait partie. Merde. Yemora ebisubino aza commanditaire ya mo amba. Et ça, il y a na chaleur. Mais il faut bakanga bateau yo. Badotara ba ome ba moto a PPRD na ba GPS. Abala fimo wana ko inveni na biso. Te tokoti ki tranquille, moto il faut ko ta bolo ko na ba simu na manzoto. Votanga lobiana lobiango avec preuve. Azana vraiment vraiment confirmer maloba lobiana asa vraiment totalement na raison na maloba lobi. Merde. Ma photo na tindeli wana ce sont pas petits na e. Eh. Pas petit na lobi nango ba meli masanga fort. Nana petit frère na bi omoni événement ba ocho sa l'autre pays ça bino boye botalité na télévision. Biso toto pas fouki ya. Siko lelo ami yango azana Afrique du Sud comme ko bunda ba combat UFC na Afrique du Sud. Donc siko ba beba elo ni ba beba ni na chaleur. Ba beba pas moni réconciliation te. Pas moni réconciliation. Parce que maman siko lelo ba ki ko dénoncer bango. Et puis Kalomba ebi makambo na tout Francis Kalomba ça la base. Ah na base makambo nyonso tundenge ba brûla ba bata IDPS na siège. Francis Kalombo azana base. Ya makambo tout yena za ki ligue de jeunes à PPRD yena muta atotaka bango yomta ayaki na mbongo apesa. Zela no yebisa communauté zela. Tala. Tokene malembe likambo ya siège à UDPS. Ngai na sala limbisanga ngai na sala live ya makambo oyo pasaki na UDPS. Et puis nani DG na biso nani Kabuya ba interroger et pas monto oyo fiti oyo ya nani ya komoni nani ya Fabien Kouswanika ba interroger makambo onde ba bouila batu na kati ya siège à UDPS et ça la biso pasi ba beta roquette donc tout le ba keza la banya mulenge te eza ba rwandais te eza de biso ba congolais mito beta roquette kuna mama ba eza ba rwandais te tina ne woganga ka eza ba osana okota ba chose ba vidéo merde na otindela eza ba rwandais te ba dota bango ba essence on va bouteille ou va bien acheter ba bouteille cocktail so comme on va cocktail molotov ouais cocktail molotov les zaba roquettes na le moment même garde corps à Félix Fabien oui c'est mon ami Natanga nae na ko yebise donc ceux qui vont parce qu'il y a un vraiment téléphone ceux qui ont ba enquête font mais boy ce sont des amis basali ba massacre ba bomba ba sécurité ya papa Tshisekedi heureusement masana zalara na CHT azalara ne ndako ya papa Tshisekedi mais pour nani boye bisango ba Fabien te pour ni boye bisango Fabien te Fabien ya mbarate maman atana benya atana tindi message ya mbarate ala epinga très bien ce sont amina ngato tangine na itemat ma trop 3e 4e itemat na nenga yo ki Canada ma trop ya mama se budoro tous les 2 fois ba tundi siège UDPS eza bango o tala tango UDPS tomboka ka jumora ya lutter mo ba lobby quand le chef part on prend la décision et puis tout à fait qui est chaleur au moins la chaleur mpandi au moins nani Tarzan mpandi puis ba photo mi bana tindana bazana sima oluki kaka nini au désordre PPRD UDPS 2011 et Bandelia tango l'élection salemi wana ba vidéo wana soko observer au mona bilongi na tindeli wana au mona bilongi batindeli na tindeli wana Kalombo Francis Kalombo siko lelo akomi sikoyo asukwami akomi mwana malamu akomi ko soutenir président Félix Tshisekedi en sachant que ye mutaza na base ya makambu nyoso tout donc aza mutu moko faut porter plainte aza mutu moko il faut kota boloko aza mutu moko donc il va subir
oyo ya salaki makamba salaki na kati ya Congo nana kokamwa bazo kokumisa Francis Kalombo même na Zakari na kokamwa yango makasi Zakari mutafingaka Félix Tshisekedi ye mutala levaka motion à l'époque que Félix a siégé tazolia mbongo ya pamba na tata mwasine so bozo se rappeler il a insulté Félix avec même petit frère en 2012 donc lelo Zakari ayo koloba nazo kokama bato bazo soutenir bango ba mère tout esalemi na siège ya UDPS Kalombo aza la base na ekiro na ebisiora donc baza ebele baza chaleur oyo soki komune soki nani oyo utobima komune nani Tarzan nana lisusu on a tindeli wana Junior ana na tindeli na Pati Panther vraiment message na spécial loba yango me masque même na mongongo na nga parce que to solo na bango na ba Facebook banini mais wana vraiment logo at basala wana vraiment nasala nango ti lelo na mémoire na nga quoi tala fallait dénoncer lokwana fallait dénoncer lokwana moni ba frère na biso ba kufi na kata IDPS ba famille ba tikali bazolela musunde bazawana ko omoni soki boyebi omoni eloko mo ezaka mabe na biso ko tozo porter eloko mo na kati ya motema oyebi te ke nzambe na kati na yo so eloko mo ezo marcher te na vie na o eloko mo parce que dénoncer te eloko biso toyebaka te yango wana père na ngai ki kokimisa ngai ntango na gani na loterie asali tuna bima parce que a cause ya bamakambo wana barangi na UDPS na PPRD na 2011 et puis bakokaka bato ntango élection mibale esalemi ya Kabila na Tshisekedi lisu ntango Masasi ebeta Amina na Gunther aboma moto ya UDPS na Masasi ami oyo auto loba video auto le kasiko ya boma oyo na tindelo photo liboso wana za na Afrique du Sud abuna FC abanota mwana GPP aboma c'est pas possible aza makila ya congolais na maboko na vie na edonga nazo tamula bika sa boma mutu ya mawa yependelo pe akoya na Congo bo bayambio champion makambo asala baso kosana yango tokobosana te so nazo publier makambo ngo so nazo faire rappeler peuple congolais makambo bato basala jamais au grand jamais papa so za ba nouvelle yebisangai c'est très important bato tokotika bango bongo te tokotika bango te tanga zolo baki akoloba azana ba video na bani so bokangie ako dévoiler nyoso et puis tanga o dévoiler so ba yebisi o ngana yebisi na o ya kolo mona kiza correct wow mona kiza correct et puis garde corps rapproché à wera non moni wana tina ndenge makambo sala mpe ya papa Tshisekedi bobengisa wera ina bagarde yeye azaki parmi mon Dieu azaki parmi garde corps rapproché à wera yeah mon Dieu tina ndenge azolobana so bokangi chaîne kozala mulai na badeni kambai ana tu bayebi yango badeni kambai oya UNC Denis Kambai oya à l'époque azalaka ministre ya bachaîne ya sport et loisir oya le Grand Kasai d'accord c'est oya UNC te oya le Grand Kasai président le Grand Kasai ayebishida wana bamona mo basimba oya azalaka na PPRD à l'époque baza mulongo ko baza mulongo zala na sona fuye ba video a 2011 soki ebimi okomona ngo na kotindelo yango tindelanga papa tindelanga papa baza bami moko l'événement na basala toregreta nango vraiment toregreta nango makasi oyo nyonso aza na 100 congolais na maboko na eko
akokota boloko pe akofuta makambango tozoke na état de droit ko état de droit esengeli mutu na mutu asala mbeba na kati ya Congo akofuta yango ya solo soka bokangi ye na chaleur okomona na Kalombo wana il fait partie na ye mpe bakoka donc nayebi so eza molai chaîne eza molai na massacre ya bakombato bazika na UDPS wana oh merde yeah. Kende bokanisa ko ce sont des Rwandais baza couvrir kaka po bamaske événement esalema na ba 1h 2h30 na banenge babe bakende kotumba nini chaîne ya nani ya Roger Lumbala banene oyo ya Roger Lumbala baye kosukisa na oyo ya UDPS merde combattant IDPS bazoluka bato lokola bino bo témoigner la papa témoignage eza makasi pardon bimiselanga ba preuve nyonso tuko tindelanga ngona tindela siko na base parce que Fabien kaka nde muta yambaka te soki vraiment président biasala vraiment ane vraiment bato vraiment ya libanda boye nayebi so tokokanga epele libanda bato bakoma kota président bamona ndeti bakoma te bato bakoma kota président bamona ndeti bakoma bamona ndeti batusha lola baosala erreur baosala erreur makasi parce que président aza entouré na baassassin oyi ayebi te o même biso bato libanda bakombata libanda toyebi bango oh président aza entouré pa baassassin entouré pa baassassin ndeti bato lokola bagarde corps na ye wana osi bato lokola bakalombo baye lelo koapproche ye osi bato lokola bazakari lelo baye koapproche banani nabi bato lokola bakalombo na bazakari baye koapproche président lelo baya bato moko vraiment bakoki même pas kopusana donc yango information loko nazalaki ya koyebi biso yango wana nakoye bavideo nakotindela o bavideo en tout cas papa tindela ngai ngo eza likambo bomba susu te eza likambo ya protéger chef de l'état sécurité na ye vie na ye eza pour aussi ko développer mboka bato basala mabe bazofuta yango ke état de droit ezokota na tindelo vite na luka patrie yango so na tindeli deux photos komona wana na kobengo na yeso mama tala video wana tala esika boye omoni kingani omoni photo na tindeli ye wana mosusu photo na tindeli ye wana chaleur ye wana moto azokoloba ye tina ndenge asiliki amoni ke bake kodévoile basecret na bango otindelanga ngo papa tindelanga to dévoiler ye to bimise na poisa to luke to kanga ye vraiment avant kota boloko ko to ko bete ba fimbuko ya gilet e kata masoko na ye mike akoti boloko sikoyo ya solo chaleur akokota boloko bote to fouetter ye nazotindela photo ya chaleur nazotindela photo ya jeune oyo bauti koloba na video bango 4 wana babato moko ya kopublie kokoma bato basala massacre vraiment ya siège ya UDPS lelo bakoya koloba baya kocontredi naso ngai moko naza témoin epuis oyo bakokanga o témoin na oyo na bamasa bozoseka pele jour bosalaka réunion boyebisaka biso nini le lendemain nango ntango bosali action baki komela masanga na venin kana bar moko ya jeune moko ne Diosa esika baki komela masanga na veni ya nsima na biso nde esika baki komela masanga bazosala fete ya makambo bauti kosala wana kute bebeli bango bazolukisa ye na buto bakolukisa ye na oyo olobeli nga azomaske voi na yo bazolukisa ye baolukisa ye wana oyo na cité te kombono mpe na cité yango mpe te nakoloba yango mpe te voilà nakoloba yango mpe te en tout cas bango nde baza wana bazolukisa bango kala te zala lukaka bavideo kaka maison de Salemara PPRD DPS 2011 12 13 le 3 années wana okomona bavideo ya bajeune wana baza na kati d'accord papa okomona merci beaucoup.
maman. De rien, papa. Merci beaucoup. Ciao. Nazo Zélé. Ok, Ah, d'accord. ok. Ah, ok, ciao.